nzoto na bangai nabongiselaka esopi makambo mosusu te. Lisanga na ngai na yo yango likolo ya nzoto. Nalela elo signature na nga, nalela Bienvenue encore, merci beaucoup na chaîne ndenge toujours bakisama toujours malembe tokokoma biso wana lelo deja ezalaki samedi leki biso kitoko na bapalin ndenge ka ezalaka masolo na bakinshasa na masolo na bacoin le vieux le père azongi deja toya bobenga baninga tosolola ndenge masolo ezokende. Ça fait mal makambo ezoleka na kati ya communauté, mais il y a des fois tolingi tozala injuste te, tolingi tozala juste, tozala vraiment na katikati tosolola. Biso nyonso toyebi faire rigola, biso tout toyebi Fally Ipupa, biso tout toyebi ba musicien na biso tout o bazalaka na Congo. Il y a des fois tozalaka dire na bango, il y a des fois tolembeseke. Oyebi ndenge ka masole kendaka, ndenge le vieux père la mukaka. Bon lelo tolingi na zala vraiment logique, puis ça fait mal. Makambo yo ezoleka na communauté, ezoleka na kati ya Congo na biso, ça fait mal. Mais on n'a pas de choix, puis c'est on est autobotama ba congolais. Congolais ezalaka na moi façon na ya ko raisonner ndenge ka masole kendaka. Bon, tout ça la koboni. Le linge sale se lave en famille, mais quand le vin est tiré, il faut le boire. Ndenge balobaka kaka. Boyebi faire rigola artiste na biso ya mboka, artiste monene ya mboka. Lelo asali interview moko, j'ai eu des larmes aux yeux. Na leli, oyebi que y a des ezaba karar na yokelaka faire ma. Mais lelo vraiment mutema nange tudisami na leli mwana mbali ndenge mobali azolela. Esali pasi makambo ndenge ezokende. Mais tolobelaki déjà yango. Problème ezanini. Faire rigola na équipe na ye basangisa kimbongo. En tant que producteur, na bandeko na ye basangisi mbongo. Il a fait $1 million d'après masolo na bango. 1 million 200 000 dollars au ba dépenser déjà pour na festigola. Oyebi dépense ezalaka ozo sala dépense ozo koma bango pe baza makasi na kokoma, c'est-à-dire basali ba calcul futa ba billet ya batu pesa ba cachet ya batu. Oh, artiste est boye, pesa caché, oh, artiste est boye, artiste est ba komi na Kinshasa, lalisa bango na botel, tout là, ba dépense wana tilelo, il sali 1 million et quelques de dollars. Donc, félicitations à faire rigola, ceux qui ont vraiment makamba solo. Mais, pas makele les amis, bien pas les bas bless, les alinini, festigo les athées. Problème pas les ande yangwana. En quelque sorte, nayoki kolela faire rigola nayoki kolela na émission basani na boso na politique moko na moni ba goza la peine à raison baza vraiment na raison gouvernement na biso ya mongo makamba zo sala congolais qui pakate encore gouvernement congolais donc il s'en fout de tout. C'est pourquoi moni makamba boto zanga ba producteur bato ba ko propulser musique bato ba ko propulser culture. Pour le gouvernement ngo déjà batiaka kutuka na culture te bakipaka pe culture ngo te basaka pe appui na culture ngo te e bana mboka bango moko bazosala be fort na bango po bameka ko pousser culture ya mboka pour na avantage na bino bakto baza na gouvernement. Mais bango bazomona wana te, bango problème na bango baza na besoin buka lelo lamba lelo, c'est-à-dire bamona pa mbongo ezokota ya rapide po bazwa problème ezane faire rigola leli. Faire rigola leli na yokili mwana mbali mawa azo sala kaka dépense sur dépense. Et c'est vrai, ou bien artiste sera ke esika ou bien artiste a signé contrat catastrophe moge salami ou bien loko moge salami ezali pour na artiste te artiste a rejoint mbongo a ozong sambongo te. Donc en quelque sorte festival les okende facile okende, c'est comme ces okende na fiasco. Ce que le gouvernement lui bango solution te bango bazo compter toujours que festival ezala. Mais là que ça ils ça la pas nini façon ya raisonnement ya gouvernement na biso pourquoi bazo ça la boy. Normalement sur tout l'année la logique des choses il fallait pas même canceller ou bien lobake festival ko salate.
Dégâts salamangi na stade de martyr. Mais comment vous mon cano moko à la vite fait bolobi que na o ya martyr na o ya stade ya stade de 20 mai bokanga yango. Ezo me eza na sensité. Mais tout ça la boni tout ça ba congolais. Bino pe boto bozo kotala boza ba congolais neti biso. Ba makamba boye bolobaka. Bocha makele na ba réseaux sociaux. Bozala ka pour contreter. Sur les cambés bien, bolobi keza bien, sur les amabe, bolobi keza amabe. Bolobi keza amabe. Faire ego la zole la, aleli na yoke li mwana mbali mawa. Ndenga nini mbongo, omoni na ibat na Kongo bakweyaka. Bat na Kongo bakweyaka boy gouvernement pe zo kipenda bangote. Na hebike batebele bakweya mona conteneur ya moto yaki gouvernement matisi pri aza kuna te. Azate na souci te que o basa la politique moko we pona ko aider ba entrepreneur ya mboka bazate ko perdre mbonga ndengo wana eza ba mbonga ebele eza mbonga mukete to yo kana no explication ya bango moko boyo ka ndenge ni balobi ke 1 million de ça. J'ai vu un montant environ 2 millions, 3 millions, 1 million 500. On est aux alentours d'1 million, 1 million 2. Donc c'est déjà un montant colossal que vous avez engagé comme dépense. Tant que 1 million, 1 million, 1 million d'euros, c'est-à-dire dans 1 million et quelques, et ben 1 million 200 000 dollars. Et zambon au mokete, boyo kasiko kole l'affaire. Boyo ka faire. Que niveau organisation, biso tozala qui prêt. Moi je pense que oyo nyonso to sala to sengela ki salama et salami et niveau démarche tozo lembate ya kotara ba bureau ya ko senga même. Moi je pense que ba meka kotala pe cannabis parce que ba paya o baye ba rozela te bi o binga ya artiste so ina déjà caché na kena mboka mopaya na moni contre temps wana ezotala ngai lisusu te na rozo avion na rozonga. Donc biso na minute toza ko accumuler que de dépenses et jusque là toza na solution mo favorable était honnête balobi na biso que non bo voilà bo sala taboué et là biso toza ko senga nde yango wana toza ko senga ke balukela biso solution on va faire comment ba musicien jusqu'aujourd'hui bazali wana baza ko lia bazomela bazola en hôtel ça consomme nous to se retrouver ndenge ni na mbongo oyo nyonso to dépenser qui va nous rembourser est-ce que festigola ekozala ou bien kozala te donc ya wana toza kolinga koyeba ba pesa biso quand même liloba. Donc l'État s'est prononcé à lobby le côté. À lobby le côté on est en passe to ba que nos conseil des ministres fallait à la vendredi. Ozoka ba biloka boye eza malamu te na société na biso et société na biso bana mboka ba binisi mbongo ebele ya un certain moment même soki olingaka ndeko te obi oza na contre ndeko mais na bakaya bo il faut ko sauver ko luka ndenge nini bo baluka solution ya bien ba dégâts c'est la même na stade de martyr c'est la même na 20 mètres eza vraiment logique exacte pour même explication sanga pesi sanga pas rosa na moi raison. Dernièrement tu as na kamo ya femme mo kufaki na hôtel est-ce que bakanga hôtel no sakinza ça c'est ça gouvernement me ka hôtel aka ya faire bozo luka ba entrepreneur mais bino mo bozo bo mansu ba entrepreneur 1 million d'euros ezalia ezambongo mukete basangisi basanga bazak soki 5 producteurs basanga ni wana po ba bimisa mbongo wana ebele alors mbongo nengo wana eza kochola donc eza kochola ezokende et gouvernement kote etali ta bango te en tout cas bato balingaka faire rigola bato balingaka bonne musique boyeba ndenge nini kosola na gouvernement po événement neleka po soki eleki te bato mosusu bakoki komidiembike bato ebele baperda bafortune surtout na bamboka bapoto omona aperde fortune lobi na ntongo boyo okuta ebo ya midiembiki lobi na tongo boyo mona ebe amibwaki na immeuble lobi na tongo boyo mona ba betimi amebeti masasi na moto bambonga za bambonga facilité za mbongo moko ya mukete c'est beaucoup d'argent il faut bo prendre ngo au sérieux sinon wana nazalaki ko partager na mbino mo muke wana elom sesineti boyo que l'affaire est mawa bo meka ko selela e pétition na gouvernement pour gouvernement relâcher babeta concert na bango festival na bango na kimia. D'accord, soko sepe na moi rubrique muketo sali oyo otikeli biso commentaire wana to solo li mokoti à suivre
Bye yo.